kaka nzambe alobi nazalaka na bino alobi nazala na bino tina mboka bakufi omoni mutu atambola na ba nzambe na tombo na ye maisha kotelema te akoyinvoke ta kobenga pe kombo na ye te même ndenge ngolo takufa bakotelemaka jeune parce que ba ange bazokenga même mikuwa na ye wana ngi nzambe mutayebisa eza bon. So une question ebembe ndeko moko ayebanaka kufi bademo bayaka kosala cérémonie na tomona yo comment oh mais bakota bakende mfoka te babengaka bato babimisaka bato kuna te ya oui parce que nazo vraiment comme kiti na mwa moko na bana ko komba cimetière na kasi na loba on interview moko na bana ko komba cimetière zaki vraiment facilité pour nangai na kamata ki ekotimo na lati na zui échappe na zipi et qui va parler ba hiver ce qu'on a bana ko kombola banzela oyo batu balikaka o bamendele batia bala banzela bango tiba kota na bukunda bazana banzela balikaka nazalaki kokomba na ngomuni mundele wana azoya ati chemise à rouge abi mundela nde bazokende kunda mutoyo bakokende kokunda ye so bakundi ye tangu bakopima ye akozonga kozwa molimo oyo batiki na se ya mabele na lingi omona ozala attentif na vandi bake bakundi pe nde basalaka souvent babimi abimi après quelques 10 minutes na moni mundela ngo azongi azotambola maboko boye akoti aketi kote bakundaki mutu mais nakobima na ye abimaki maboko na poche parce que azui esprit wana akoti na poche la nzambe alobi nazalaka na bino alobi nazala na bino tina mboka bakufi omoni mutu atambola na ba nzambe na tombo na ye maisha kotelema te akoyinvoke ta kobenga pe kombo na ye te même ndenge ngolo takufa bakotelemaka jeune parce que ba ange bazokenga même mikuwa na ye wana ngi nzambe mutayebisa eza bon. So une autre question. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Rien que la vérité, qui vous est toujours présentée par votre humble serviteur Advin Béa Moussaï Nakata Bontambe, Nabontambe Lola Ezofuta, Simano Toyaro Bakenzama Botokoe, Wapi bien-aimés dans le Seigneur. Émission à l'autre sur l'année, Toko Yamba Nani bien-aimés dans le Seigneur. Restez toujours connectés dans le meilleur site Nabino, la voix céleste Nzela ya Lola, Tozo Kota bien-aimé. Bontambe, le loué qui t'en a loué, Moteme Namaloba, beaucoup à la béni, beaucoup à la édifié. Mais émission de l'eau, yo mutumbi milanza mete okonima de l'autre, il y a solo Nzambe, Asalaka, il y a solo Nzambe, Abikisaka. Bien-aimé dans les Seigneurs. Aujourd'hui, il s'agit bien de la servante de l'Éternel qui nous vient de l'Allemagne, que vous connaissez très bien, qui n'est pas présentée. Comme il y a maman prophétesse Sansi Kimangu, à qui j'aimerais dire Shalom maman. Shalom. Bonne santé la servante de Dieu. Santé ça bien et l'on encore. Ça va? Ça va. Ah, ça va. Ça va pas et bawe koyoka biso nzambe amona bango pe apambola bango pamba te azana bomoi. Maman namoni koza yo moko te oza accompagné toujours na bandeko toza awa mais namoni bilongi changer na éviter parce que bazaka quand nous toujours travailler na ministère de Sycomore de vie oza maman Honorine maman Honorine et puis aza moko oya usala na Sycomore de vie oya na Sycomore de vie ministère de Sycomore de vie aza na France ok na ngana za les salamate ba cellule non te bon biso et salamaka ko ba soda de tambola kana za malobi vraiment Antoine Zozomiro maman te qui est papa na biso de l'autre côté voilà za papa na biso ili aza mobali a maman Honorine aza pe moko azusabe misa na Sycomore. Ok, il était toujours à Paris. Il est à Paris. Ok. Entre bon de bazaka ba frère na sœur simple na kati église to bazo sala. Ok. Bazaka servante bazo sala. Ok. Merci beaucoup. Bazana awanakin. Ok, tu es de l'autre côté. Oui, aza maman qui est servante et a travaillé pour la Sycomore de vie. Au papa Antoine Moté Monene, il a été à chaque vendredi. Et papa a travaillé pour la ministère.
Ok, na bandi wana aza ba frère papa pe aza moté azabe moté monene to sanana na bango aza moko azo travailler na refuge donc to travailler na bango pe aza kati na biso o mosusu frère na biso Valérie o mosusu pe moi na biso Abrana. Ok, on a déjà bilingue. Et déjà, merci beaucoup maman. Bonzambe, na bonzambe nous les offres bien aimés dans le Seigneur et tozali et pas escani maman vanda ya mibiso lelo. Maman bandi ko bazola na biso. Aujourd'hui nous posons que ba militaire quoi, au travail nzambe asemi que beau travailler. Na lelo mini parce que bandi ko bazola na biso, Bible zolo ba Jésus azoye ça va yoke na que non, aller partout, faites de toutes les nations mes disciples. Est-ce que vous avez à Paris ou ça n'a pas sélecté? Non, on a quand même à Paris, tout est en Belgique, mais toutefois, ils ont bien, tout ça la cacaté, pour tout ça là, mais tout ça la plus, ceux qui nous aiment bien, tout ça là, et on est que le bac mais ça n'a pas besoin donc ceux qui ne sont pas Paris, toujours qui ne sont pas Grèce. Ils ont un meeting de haut, ils ont abandonné la biso, et ils ont ma biso. Mon protocole, on attend, on a le but à Bossa la score cette fois-ci, Bossa la boto, salango. On le voit à l'obité, tu peux ça la puisque ma pensée na biso, tu peux te soigner, tu peux caler. Merci beaucoup. Autant na ba directive na nkolo. Maman bando bazola na biso. Na fa passer to ya ki kotala yo, to kotana na yo lobby. Maman na ki to za ma ouvert, liboso ya caméra. Maman ça na kata Kinshasa. Maman ça c'est qui manque la prophétesse au Tania. Tikana ba ki maman ofkole liwa. Au belage grave, au pays malade na kin. On se le dise, au comment il vraiment est temps pour ceux qui nous ont embêtés. Et moi, bon, les canons pour regarder plus souvent. Et le qui est là, qui est maman. Bon, les Zalaka, bon, les seigneurs, et tout y a capé chaque année, ceux qui nous ont accordé, ils sont grâce, et tant que tout y a 2 fois. Et pour la sécurité, la rapide, Banambandaka, et n'engue peut toujours tourner awa, ils ont qui na plan, ils ont qui bongo. Tozalaki awana maman panda toyaki wana mama bazaki na bango bayete et tokomi tosomaki babillet po tokende mbandaka tokepi mbandaka tokutanaki mais toki na pensé moko ke todomela na kobongisa place ya bana cette fois tokotisa bango na ndako bon toye kozonga totiki bato bazotonga nde toye kozonga tokomi awa nazwaki esika moko nazali kovanda avant wana nabela liboso namonaki nabelasaki nga 77 avion eza baavion oyo ekendeli na guerre mais baavion wana ezalaki na makila bazoyebisa ngai eza na makila ya malaria ekiti na Kinshasa molimo nzambe azoyebisa ngai nakende na media nayebisa ke bapasteur bato babanga mpe nzambe to banda kokombattre kobondela mpona yango mais ngai nazwaki mwa retard mokie ya kopesa yango ya koyebisa nazotula nzambe mais nakende kaka na media nalobaka na mwa libelebele après nasantaki mwa malili nayoki vrima nzoto échanger na mokolo yango nalalaki na ntango nalamuki na 1h du matin mpo maseki akokangama natoka mai namoni ndako ekomi mai na mai nalobi o nayekanga moko parce que wana bana batiaki na ba 22h bakendaki nalobi eza signe ya bien te nabi seigneur eza nini nabandi kolongola mai nalongoli nabandi okamalili après nalobi bon lokola nalongoli mai oyo etikali ntango bana baya na ntongo baoyede ngai na ntongo nango ntango mwana mosoaki liboso nayoli koexplike ye tobandi kopangusa titi tosopangusa abandi kodeplace bavalise directement namoni moseleke te moko ya pembe nayebisi mwana moseleke to akoteli wapi fo boma ye etango azoboma moseleke te alimwe tomoni susu moseleke te bon mwana continue mosala me nga soki namoni oka malili movema yosala ngai ya makasi na kati
Ce que tant on a bien là la bouquet, na kina lali, moi tant on a yé, albi maman ni nga bien zo ka ça ne va pas. Abina qui n'est pas on a somba moi ba qui nous a ka awa, ils a ka pona ba grippe, à qui a somi qui ça on a meli mais ça ne va pas. Moi on a monsieur qui apprendre mais non seulement moi que le pas docteur. Et puis tobimi, tokeyi pas docteur, tokul pas docteur. Donc nazo mona ka ça ne va pas, ça ne va pas. Babino somba qui sont bang de l'autre ça la bakis. To comme makiti parce que le 23 ans donc nazo linga babino suna katango pour na kota Dieu na maman likamboyo na lingi na loba to sala na te to sambela mais to banga nzambi nzambi ko intervenir biso mokolo mosusu ezano pour nazo embela nzambe pour nazo teya pour na kindaki na mingengenge non pour tozo banga ye pour ça ko intervenir biso. Docteur Alobino, ils ont qui se m'ont fait on a 23 heures. Ce gars dit en gros, on a beaucoup qui parce que là il y a la wanati. La vie n'a la wanati. Bah tu n'as pourquoi bien non la kakati, les autres kakati. Ah bon, tout le monde qui n'a peut-être parce qu'à 23h30 si tu es coco mananda ou mais nazo koka kotambolati. Voilà vraiment nazo koka les sous-sauter. Et comment qui n'a niveau bando sokolangai. Nazo koka te bokelo nangai et moi kota na douche. A soupe na la maï, a timaï, pour l'établement na zoko kate, timwa na vandi, a mona zo le cul du bilamba pesinga tim na kolata bilamba. Ce que jour en haut bana balobi non eta maman comme nango toko tikaye yé mon côté. Il faut to la awa. Bon la lali na ibisi bango na zoko kate ni funala na kit. Pour na zoko ka koliati. Mbala moko na lali na kiti. Etant on a lali, bon on peut balali. Naki na pongi moko profond. Na kati ya pongi na se trouver na bateau. Bateau on les aki noir. Na kati ya maya munene. Nga moko balati ki nga robe moko ya noir. Mais robe ango ezalaki na mona ki ele wa okamwa. Liboso nanga awa ndeki za batsaka col pastoral awa liboso nanga zaki mafuta ndenge moto ezosopana na liboso ya robe na lataki siko nzaki juste na mutu ya masuwa nalobi mais na si trouva koma ndeni nakomi awa nakomi akoma soka nalobi nakomi akoma juste na loboko nanga ya droite epai na simbaki ebende ya masuwa nayoki etie goût. Ce qu'on a eu qui est bandio mata. Ce qu'on a eu na téléma qui est bandio mata et comme juste au niveau ya mokili. Na qui mutomoka lobi nanga kita oye na mission. Na moni mutute mais na bandio kita na bandio tambola mutupa zo la tsanga nzela te ngamoka na bandio kende. Ce qu'on a eu comprendre de l'eau moko tant mutakufi azara sune forte ya ko banako kende te. Azasu na makasi wana te akoboya te akokende ka nde bazo kende siko nazo kende nazo na pe batute siko mo na bandi kokota na ndako moko ndako zaki ya munene etango nazo kota na ndako ngo na mona batu bakufa na moni ba mindele musu bayaki ba missionnaire bayaki na musala ya nzambi ba boma bango na mona batu wana mais batu bakufa bondeni bato so komona ye alati costume loboko moko ezaka na ezomusaka chemise akati azana cravate bakufa na bano pusana na bano mona bato so bazolinga basinga donc bakufa mais bazo travailler bazo balola bazolinga basinga na bi oh mais makamoni na so mona awa siko tellement nazo komona bato bakufa bazaki ebele et puis bazalaki ba groupe par groupe. Si vous avez des gens qui ont mafuta libumu nanga ebando sopa nanga na ngonoko nazo continuer mais nakomi andengi nini makamoni nazo mona a ba moni sangai bana mibale ba yebisi ngai ke bana mibale oyo ba yibaki biloko ya mama oyo parce mama oyo akende ko bomisa bango na ndako nganga yango ba se trouver wape bango bakomi ba umbu na makamona bango mabe ba ye nango awo. Ce que bana ngo bazo poussa na pembeni nanga tant on a celle loboko bamba mikunu na mire
na continue kokende nazokende na lamba na lataki ya molai mafuta ezotanga nga na liboso naye mona garçon moko azalaki mwindo garçon azobenga nga tantine Nathalie abitantine ozoyebanga nga alobi nazoyeba te ayebisi ngai etango ozalaki kokola nga nalingaki nabala yo natie bon soki oyo osala nini awa alobi na ngai naye awa mpona naotanga na université nakomaki na moment to préparer l'examen na biso na moment ya suka nazalaki nelo te mama nanga mpe azalaki nelo te mais professeur alobaki akoyide ngai so na sisi baklasse na nga ata après nakopesa ye nakofuta ye nga mpe nandimaki nzoka nde professeur apesaki nga biki ya makila parce que ntango nasalaki baexamen mpe nazwi examen après 2 ans professeur alobi na nga funa apesi mama na ngai nalobi tosololaki na obongo te tosololaki noke na bafuta yo so na bende osala ekomikaka mama na ngai nakopesa mama na nga te professeur alobi lokolo ozoboya sikoyo yo nde moto okende osala yo moko alobi banana yawa ça fait 25 ans Nathalie 25 ans moto ngo avant 25 ans alobi na nga awa tokola te awa soko okoti bebe po okufi na plan ya nzambe te bakola te bakuta okonto bakoma asuni kuse yosali ya 25 ans naza na kangami awa namoni ntango ye azoloba nazomona na nsima na ye mwana mwasi moko azoya na bebe natuni bongo tantine oyo awuti susu wapi tantine alobi na ngai nde toyei kotanga ne toyaki ne professeur moko tokomaki na mwa mpe baexamen naki na mbongo te me nabimaki na professeur le nabimi na professeur ezalaki mokolo azwaki ngai atikaki ngai na mokumba etango nake kobota nakufi na mwana yango nde tokota toza awa nga alobi non so ekomi boye en tout cas nga otika nga azobima nga funa bima alobi na nga tantine biso toyali awa tokota moye tobimeya te parce que toza na banimero ya matriki balatisa biso donc awa bakotaka babima te me yo oza na elamba mosusu okoko obima parce que elamba na yo olati na ya biso eza ndenge mo te nga alobi bon siko ngai nazokende soki na bandi okende ayebisi nga alobi kuna nzela eza te tantine alobi ndenge ozomona tozali bato baza kuna na biso toyokana te po toza mokonzi moko te de bato na bato baza na mokonzi na bango oyo atindi bango awa ndenge omoni bato wana bazosala basinga baza na motu na bango atindi bango awa donc baza batravaille kaka bazosala kaka barulo ya basinga oyo bakoteka na mokili nalobi eza bongo me ngai sikoyo nali na bima soki bolatisanga porte alobi na toza libusu moko eza awa bato oyo bango babomaka na mokili ti bazoboma bato baza na bambongo bakisi bazoboma mosusu bazoluka bakoma soki banani babomi bango milimo na bango wana ezotravaille na se donc tozomona ke toke tokundi mutu na cimetière mais moto akufi te biso mo tokundi ye mais akufi te aza na se azotravaille mpe azobima bamisu babima ngo batindaka bango mo batindaka bango kebokende osala boye epuis ayebisi nga lobi na nga eza na bamisu babima comme bamari de nuit bakende dérangeaka basi ya mokili epuis bazongisaka bango batindaka bango comme baenvoye babengaka bango bakoloba nini babengaka bapetit confiance tini émission ke osala siko nga nayebisi ye nga nazobima funa bima abi na nga tantine yo kobomba biso na elamba nofo biso mpe tobima ngai bobima koma lobi te parce que bilamba na biso eza na matricule tokobima bongo te simba te siko yo loko olati elamba ndenge mona biso te tokokobima ngai bi tokende tobandi okende alobi na ngai tro yango bato bakotaka yango oyo bato bakota babimaka te ngai okenga siko nazobima abi na tantine otika biso te bomba biso mba moko nasaki telema kobayaki ya monene natie maboko na nga boye mboko wana siko ezipaki bango tobimi nde tobimi na kati ya zamba na kati ya ngomba namoni bato mibale bataki teni ya pembe balobi na nga tozozela yo parce que oyaki na mission tozokende parce que okotelele so awa te
ngai bozo zelanga oui to zelayo pamba te yaki na mission ce futo kende ce que ngana tuni ba ange mi balé wana na bi bongo ba frère ba bimi nanga ce que ozandeni bango ba lobi nanga bazo kende na ba pesa kinga l'avenue de la paix na tuna ikuto Abraham bali bango bazo kende na l'avenue de la paix bango bazo kende kona boke sunzela mona bango te bango basimbinga mo basimbinga na droite mo basimbinga na gauche to banjo kende balobi nanga esiko yo zovanda na kala ezalaka cimetière ya kala bazali kokunda bato place wana mais sikoyo balongola batombo batia bato malgré bato baza na likolo menacé esprit ya bato bakufa ezali balobi nanga lobi ah bon maman excusez avant au beta solo ya cimetière place au bana banda place au bimisaki bandeko siki couple wana ok balobi ke basi retrouver comme yo obimisa bango na kati ya place yango olobi ke place yango d'habitant tout wana olobaki ke autant ekombo ya zamba moko boye mais place yango mais wana baexplikaki nga balobaki na ngai pole nga atuni ba ange wana pole tobimi na moni bato misusu bakelele bato misusu ndele bazomela na bimi abi awa eza lokola lia bamingengenge nde bakende bamingengenge bakende bato nyonso to bayaka awa bayakoluka nzambe te bayi bamusicien bayaka awa bakotisa bato na lidusu wana bazoya na peuple et soit disant qu'il va pasteur mais les bakoma wana ba centrer bango na monde na bamsu akei yango tozomona na kishaba to bazo kufa lokola bambinzo bakiso bazo kufa wa bazo kufa na plan nzambe parce que nga na loba oyo ya parce que ça na mboka bakufi na bimi kwa za bimi singa zo continuer nanga donc na bombe lote na loba miso alobi o balobaki nanga na ba ange wana balobi nanga yango moni bato misu bayaka awa bayaka kosambela te bayaka kosalaka babiloko na bango oyo bayaka kozwaka milimo ya bato surtout eza bato misu bazosambela bazala bakelke baporte bakoki mpe kokota awa bakoki mpe kokotisa bango bakotisi bango awa balobi apa eza bongo abi eza bongo parce que tokende boyo womela so a te futo kende mokinuki pour toujours zelayo et pourquoi yo se retrouver là parce que na koyi ba sous question mo eza avant que tu prends place à cimetière pourquoi se retrouver ko na maman autant mon qui m'appelle liboso nzambe ozo se reprocher na eloko moko nzambe madina qui a frappé yo parce que to bengo que na milieu ozali mais la ressuscité de la mort au kufi au lamuki au longo na Allemagne ya ko kufela ozo se reprocher na eloko moko te eloko na ko loba plus so na bana banga nzambe te mais so bakundaka nga na Congo mais nazolo basosute pa epai na uti nde na bimi po na tambola na kanta nzambe bakoya kopima te po soki bato bakufi ngai aleki bango te soki nasalaki mabe soki nzambe abomaki bango po bango basalaki mabe bakoki kobomanga donc lokola abimisi nga quelque part azopepale eloko oyo akobonsa mpo na mission ekopesa nga nayebi te parce que bible ezoloba biso na livre na Naomi ezoloba nzambe akelaka ntina mboka bato bakufa abimisaka baoyo aye bakangami kuna donc eza na bato mosusu bakangami na bamboka bato bakufa me baza na plan ya nzambe il faut basekwa et bible ezoloba na biso yesu masiya akufaki akendaki tina mboka bato bakufa akendaki kobotola fungo na maboko ya diable donc ezoloba bomoi na biso edépendaka so na diable te mais ezodépendre na yesu parce que yesu abotola clé donc nga soki nazalaki soki natambolaki mabe nasalaki mabe soki nzambe abomaki bato basalaki mabe akoki mpe obomanga po aza juste donc atika nga nabima te mais soki nabimi peut-être fona mpesa nouvelle oyo oyo mpe obimisaki bango wana bazwi grâce nsima na otoni parce que bango base retrouver mpona bazalaki sacrifié bon nazomona eza na makambo mosusu tokosala par ignorance eta mosusu mwana mobali wana na pensé na ye apensaki te ke ye andimaki asignaki accord ya bike makila te mais apensaki ke professeur nalingaka ye aide ye te biki te apesi biki te asunga ye ke soki adui un jour soki abandi osala peut-être akosala barécompense mpe ezalaka mingi ke moto aidaki ngai na baklasse nasi baklasse na ngai nakopesi barécompense ekozanga te mais sikoyo azalaki ignorance
ya kota eloko na peut-être abana ipe ko sambela mais na ba ignorance wana que simba biki siko biki wana efongoli porte meme tina mboka bakufi pour ceux qui frère wana anime ko pesa mama na imakufa kite ndako fa le mama mais aboyaki aboyaki ko sopa makila ya mama na ye moto na siko parce que na expliquer yo a bandeli ceux qui bakangi yo na monde wana que bazo mema yo ozala makasa ko défendre te okende oui okende pour nga na bana okende qui sont pas à défendre te si na koma qui na se trouver na kati ya bateau mais bien se trouver te na kati ya bateau mais na koti mais le kola nzamba lobi nazala kana bino alobi nazala na bino tina mboka bakufi omoni muto atambola na ba nzambe na tombo na ye maisha ko telemate akoyinfoke ta kobenga pe kombo na ye te même ndenge ngolo ta kufa ba ko telemaka je parce que ba ange bazo kinga même mikuwa na ye on a même ça m'taye c'est ils a bon sur une autre question qui est bembé de comment quoi il a kufi ba demo ba ya ba ko ça ba cérémonie na tombo na yo comment oh mais ba ko ta ba ngene fogra ba pinga ba to bimsa ba tukunati bah oui parce que nazo yeba nazaki na Allemagne étant nazo traversé na ba moment difficile vraiment comment kiti na moment na bana ko komba cimetière na sina alba on interview moko na bana ko komba cimetière zaki vraiment facilité pour nangai na kamata ki ekotimo na lati na zui échappe na zipi et qui ba parole ba hiver parce que na bana ko kombola banzela oyo batu balikaka po bamendele batia bala banzela bango ti bakotana bokunda bazana banzela balikaka nazalaki kokomba molimo nzamba telemisa parce que molimo nzamba za partout molimo nzamba za partout akendeke même na mboka bakufa akobimisa ba oye bazakuna ndeli va na umezoloba nata nazokombola molimo nzamba ya telemisa ngabi na telema na telemi alobi na ngomoni mundele wana azoya ati chemise rouge abi mundela nde bazokende kunda motoyo bakokende kokunda ye soki bakundi ye ntango bakobima ye akozonga kozwa molimo oyo batiki na se ya mabele nalingi omona ozala attentif navandi bake bakundi mpe nde basalaka soki babimi be abimi après quelques 10 minutes namoni mondele yango azongi azotambola maboko boye akoti aketi kote bakundaki mutu mais nakobima na ye abimaki maboko na poche parce que azui esprit wana akoti na poche azobimba ezala bato biso bali azote atia maboko na poche azoloba na yo atia maboko na poche parce que alingi soit menacé yo azali eloko na poche ou alinga menacé yo. Ok, merci beaucoup maman toujours comme le témoignage na biso question ya mibale ezali que l'isolo il y a fui oyo route kobeta ok adaki sacrifié par professeur babimai na professeur et par après à cause na professeur a kufi na sacrifice obeti l'isolo aboti afuna obota donc sacrifice à professeur c'est que na ba université na ba institut non nga lobité sacrifice à professeur non Dalina bakate loko molimo nzamba. Sacrifice net que ya professeur abimaki na ye. Mais lobité ba professeur. Ba professeur professeur na ye abimaka na ye. Donc ezalaki et pas il y a formula qui porte. Et pas il y a formula qui porte abimaka parce que aki moi sina été. Abala été. Donc ba basaki kobo. Donc abimi na ye et pas il y a zo professeur zo kaye. Zo kaye atika ye na zemi tanga ki ko bota akufi na kobota na mwana. Parce que le lobani okolo bana ba jeune fille to les biso na université pour na les classes pour na que azomba mbonga syllabus il faut abima na professeur mo bazo mais ba o bana habitude bana bazo la no biso de partout ti a na kinti na bazo okolo bana bongo. Bon ngai ka ndo bana ko le pas nzambe tout est possible hein. O biso zo kokate nzamba ko salango et ceux qui plus dans la famille ba pasi ndé bazo yemadi famille ba bola azorane batu pamba batu poubelle akomisi bango batu et ceux qui tona na kata crainte nzambe nzamba ko sala tout pour na biso donc eloko na ko baksango wana surtout plus mingi ya ba nzambe parce que nazo bimba bazo sanga ba thème ba bité ma crainte nzambe donc crainte wana donné na zawa na komi na un plus na esprit nanga nazoloba na pensée mina bana nanga nazoloba na komi na pensée moko renouveler de na suna pensée na kina ngoli bo sauter na comprendre que moya suka bo moya mutu za pa nzambe
eza mpa ya nzambe baokanga biso meme na mboka bakufi batie biso bachaîne bakangi biso kuna mais soki nzambe alobi abimisa biso tobima soki tolinga plus nzambe tosuka na ensemble la te parce que ngai nazonga na question lobi na ngai soki nafungolaki porte soki bato bakufaki bafungolaki baporte soki nzambe abomaki bango akoki mpe kobomanga mpo ye aza juste lo azaka na parti pris mon côté ya kolobaki bango bakufaki eyoki mbango tikala mpoza komaki mbango non natikali parce que quelque part crainte ya nzambe ezali kati na nga et puis nazosolola yango maintes fois nazoloba yango esoki navandi nazocomprendre ke totomba na mokili mais tozona bamisu bapoubele bazo basalite ya bademo bamisu bakufa tozona bonga na bafani fele bapoubele wana donc tolinga nzambe tobanga nzambe ezala bien ezala bien mama place nzambe amemaki yo ezali place ya bandeko oyo bakufa neti ke bamort prématuré avant temps na bango na basacrifice na banini bandeko bazolanda biso tout est vanité de vanité tout peut arriver na moment nyonso tout donc toyebi moment yali wana biso te bien aimé dans le Seigneur esengeli tosala oyo nzambe azozela na biso tosala awa na samokili mama sikoyo tozongi place ozalaki na cimetière lopango ozalaki koba sikoyo bon ngai na kolinga te koluka guerre mais nazoloba epai nazalaki nzambe alobaki na nga nabimaka parce que esika eza cimetière bato mosusu bakotaka na mapango mosusu akoti na mwasi na mwana mele akobima mwana akufi etango obima mwasi akufi etango obima mobali akufi parce que kuna basalaka basacrifice na bango oyo bazwaka balocataire locataire avokota avozwa ndaku bondela tunda nzambe oza locataire meta mosusu après 5 ans osuma lupango lobondela kobanga te. Parce que par exemple, maman, si je vous comprends bien, au niveau de Baké, il a parti à l'OPA, on a mis le Maliwana. Mais il y a un salaire à blanc, mon sous-soit, qui a du biseau, mais on a mis à son côté de l'escalade. Parce que vous me bangez, tu as mis ma bateau, bateau sous bazar intouchable. Sauf au Simbi, sur un Zambé. Bazar. Il y aura ici dans le Congo, à ta dit juste bazar. Au bazou dans France, on a bagagné sur bazar, na Congo bazar. Ce qui tu bazar peut-être 90% au bazou le Kanzami na mobulu, mais 10% au bazou le Kanzami na ko bagagné sur bazar lisu ya Nzambe na Congo bazali. Ce que simbi au simbi Nzambe. Comme ça, aliaga mekanaye servant tiboko pour la prophétesse c'est ça comme pour la prophète ça combo. Ce qu'il y a ce qui on a été, il y a qui est au-delà. Abinaï ba moi ce qui se réellement azana nza bekati na metanga mekisko na bimite ya muna oblendenga kuna na bimite. Ok, merci beaucoup maman Sanseki Mbangu. Nous avons atalisa kiyo place dans cimetière alobaki sumini. Et là cimetière na kalazaki cimetière. Na kalana nous zali kokunda batu. Na place wana. Ezali vraiment cimetière ba kokunda batu. Sikoyo bambula batombezo bukana abati bati ba mapango mais l'esprit à battu bakufa c'est parce que ça demeure na bango et ça banda ko na bango plutôt le tika bango tout la parce que trompette et bêta pour ba lobi ba o bakufa bango ba la muka batali boso donc ce bateau baza na bongo les gens demeure na bango bazo zelawana na ya mala bazo zelawana so bango batie banda ko dikolo na dikolo bazo bien to moni ba vutima izo ko makasi parce que to sangani na bato to ko sangana na bango te to sangana na bango te. Ce que balobi esika na kalaki cimetière bazo bisanga bongo et puis esiko zo vanda pe cimetière zawana le faux bima wana. OK. Comment est-ce que la muka ki ndeni maman? So donc mon livre ba ange na bisinga ke faux bima siko faux bima lelo après na lamuki na tali montre ki 6 heures mais na ki na makasité et ça linga somo et ça linga pasi et ça linga mawa nazo comprendre que toujours na mokilo eza ya bisote et puis na bengi bana na sola na bango na bina bango ko toza 6 heures mais molimo nzamba lobinanga il faut na bima awa lelo donc bolo ke sika nazo bima lelo pe ne na bima ki parce que aujourd'hui na malaria 3 prises malaria suko malaria on a dû avoir na uti kapoto suko na ya na dû malaria parce que malaria pe kinda ba be na bima pe kinda na me la pe ki cité kinda na
mais il faut qu'on a le bana news Zamba batela ba oya. Merci beaucoup maman. Mais on veut que tout le monde sanitaire on a qui ba violana ba zoya na Congo au bétaté du soleil que ba ya qui na mission ya ko bomba basala nzambe parce que on est toujours na mosala nzambe en pleine chair après soit que tout passe à coufi je ne sais pas. Bon ba violana na mona qui zaki plus ma basala nzambe té. Ezali mama malaria. Ba baki na ngai ezana makila malaria yo sopana Espagne na Kinshasa pe boma batu baki na plus na yebisa basala nzambe to telema na ko combattre oyo ezali maladie ya malaria eza normal te parce que mikolo ya soki to telema te bato bana kufa ebele oui bato kufa penda ebele parce que ça makambo oyo na moni ba yebisinga te na moni balobi nanga pe loba de yamona lobaki ifuna le kango na média parce que ngamo ba megisi malaria ya minute mais les mana zona belé ba poubelle au mot tout le monde en a Congo sur le partout ba poubelle est normal té ça que c'est esprit na ba poubelle wana nini za bongo bato bazo kufa ebele bato bazo kufa na plan nzambe te tango tozo benga na milimo mabe tolobi pardon milimo mabe ke nebisika bikawuki bongo poubelle zani milimo nebisika bikawuki ba poubelle wana nebisika bikawuki tozo mona bazo na vandawana. Merci beaucoup maman Sassi Kimangu tout compte parce que na fait émission na biso tozo li loba et pas banana mo ko na mo ba mais na ligne plus frère azana moi likamwa loba bo avanga na bela ti na lekana mboka batu bakufa ayebisaka ngate mais ayebi kamwa meko pasona pasteur moko sumele to lekane frère au cours de l'école rapidement au loba au mona kinini avant maman akufa au mona kinini bon la mona qui oui ça fait l'année passée na monaka na kena séjour de mort na mama na kena moni mama na place ngole maman na séjour de mort ngape na séjour de mort ezanine maman ko tatieli puta peso tombo ke la bato de la façon dont tombo ke la c'est comme si alors c'est pas makambo izo lekate c'est comme si bat musu aselma be netiba bima netinde kazolo ban que bat musu zota bakufa bakufite voilà so quand on azotala na mi mais moto na ebieti mais moto na ebi mo kufite bazo kunde poane et bato sala makama be awa pona nini bon ba jara ba sala entre parenthèses bon makam suna mona ki do mwana ko expliquer na zo ko expliquer on te dit ce qu'on a baraté dans zo mona mu ba tombo bazo na bato bakufi bi akufite mama kuna osaka musala zo c'est comme si ayeko sala oto benga bonga nzambe c'est comme si ko bimisa bato ko tombo ka zo style ki la bato ba sali mabe pona bato wana ngata mais c'est quoi ça donc zo comprendre le komote na bi nzambe za nini ko sa nini awa na sali nini ba mo na lamuki na nzambe est-ce que na be mo na sana mi contrôler na tala bité na mo ma be ngana tamboli na ngoti na bima na place na bete mo na tana mo mama ki mbako na séjour de mon ngai mais tout que ça nini kuna tina ke luka pasteur Simon mon pasteur yebita na expliquer ba bi sambe na nzambe aloba ezanini na sambe la pa na nzambe na zo réponse te. Après il y a 3 jours passés tant que awa maman a dû expliquer nga bi maman na eu réponse il y a ndoto nga na lotaka que ya ndo nzamba alobela kango mais na comprendre te na ko comprendre autant je expliquer na bi moi na kutu tout na pe pas expliquer oui mobile nga bisaka nga yango pe saka pasteur Simon yango na komisika nzambe ndenge mama o tikolota ndoto yo donc na eu réponse il y a ndoto nga na lotaka que pona ko kangola bato yo bakangama na séjour de mort o bakufa na plein nzambe te puis ko mona bato ya mabe o babomaka bato batindaka bato kuna pona ko sacrifier bango voilà mon cœur na monaki OK c'est papa micro papa na maloba maman a lobi na on et comme il lo bani ko lo bana pété na retenir Limbisanga son na koloba na français parce que je suis beaucoup plus à l'aise en français. Une chose que je retiens que maman nous a toujours prêché, la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu, c'est la solution à tous nos problèmes. Ce qui permet à une personne d'être protégée, ce qui permet à l'Éternel d'agir et d'éloigner
de disperser toute force du mal de nuisance. Et que l'Éternel soutienne notre maman et que l'Esprit de Dieu l'accompagne toujours dans l'inspiration divine, dans la protection et dans l'œuvre que l'Éternel lui a confiée. Une mission importante, celle que vous aviez rappelée au début de cette émission. Aller dans le monde, prophétiser, baptiser au nom du Seigneur. Amen. Merci beaucoup, maman. Amen, amen, amen. Ndenge maman na biso Kimbangu awuti koloba. En tout cas, nalandi ndenge a expliqué. En tout cas, maloba wana ebele a lobi epesi biso lisusu sagesse. Donc ngai na kekaka toujours na kobanga nzambe. Pour moi si oyo akufaki na bébé, soka banga ki nzambe professeur wana alingai kozwa ete. Mais yazaki na kati na kobanga nzambe te, yango makambo wana eyelaki ye. Batu mingi baza kokufa parce que baza na kati na kobanga nzambe te, bazo sala bisalela et puis batu wana ya mabe bazande kozwa bango. Mais ce qui a landi ma colonie somi balé a koti yango na kati, en tout cas akokutana na likambo wana ya akokutana na batu ya mabe te. Nana pesi nzambe merci koyoka mama Kimbangu et puis makambo ebele et puis biso lisu sagesse que vraiment il faut to kanga makaka pena na nzambe parce que mama na biso soka zaki ko tambola mabe soka zaki na nzambe te lelo nde tozolo bane boete nana pesi nzambe wana merci pour te nzamba malam biso to ko continuer ko lingaye qu'il neige qu'il pleuve et ça la problème ni biso to ko kanga makaka na nzambe wana. Merci maman. Amen. Merci beaucoup. Donc il y a pas ma sœur par rapport à ma combien maman et l'eau au retenir. C'est tout quoi. Ngana retenir car ndenge papa Antoine Auskolo c'est que maman aïb ça plus c'est la crainte de Dieu. Na kolo bana sai la nzambe na yembaka na moderaka na sala rasoki ndenge nini mais ceux nazo tambola na kubanga nzambe te ce qui problème est yelingai. Nzamba kokotika ngai mais so ozotambola na crainte en Nzambe quels que soient les problèmes et si kanyo soyo kozala même na ces jours de mort la preuve mama azawana Nzamba obikisa yo donc otambola na kubanga Nzambe ndele kinyos. Merci beaucoup. Topesi bien aimé papa de l'ouani le koloba na makambi komi na bino awanki. Oui ngamela obakisaka ndenge mama otoloba na papa lobaki yango déjà il faut toujours marcher dans la crainte de Dieu. Donc, au moment où il y a un problème, il y a un avion, nous sommes vraiment surtout dans la scène de Nzambe. Où Nzambe a touché mes thèmes à la bango, a coupé sa bango tant dans la vidéo. Donc, maman s'est vraiment la bango, pas côté bien la mozino, il y a la prière. Pour ceux qui maman ont le baboué, et ça m'a l'obéi où tu pas été, où tu pas Nzambe. Donc, beau sambe là vraiment pour na, comment maman l'obéi à malaria, parce que y a beaucoup de bêtises. On est Nzambe déjà c'est une malaria où est ça là. Et vous avez malaria, puis il y a malaria. Mais il y a Moniango, il y a Zamosen Nanzam. Bon, biso sukoyo, biso batu autozo sale Nanzambe, autozo sale Nanzambe na bosoloté. Ce qui est symbio, est-ce que tu koka? Il y a un autre cas dans la scène Nanzambe pour l'an d'émission. Oyo, bakota pena na bozindo na bosali pena basale ba sambe la pena vraiment pour la situation de maman Tcholoba. Merci. Bien aimé. Tout le monde section de bon biso ba autre c'est Nanza. Donc on reconnaît que c'est Nanza na bosoloté. Ok, c'est bon. L'ambiance de notre émission na invité CP Bandero pour avoir poussana. Il on a koloba par rapport à la situation événement autour les capas maman. Donc chaque fois on va makamboyo et comment d'une manière ou d'une autre parce que tant qu'on va passer ce message tu as dit sur ses frères tu as fait un hôpital et ton nom comprend la réalité monsieur mais toutefois nous avons le bas ce que tant moi Nzambe surtout na crainte naie Nzamba ko épargner et surtout le l'homme on a biso et c'est vraiment bana Nzambe surtout basala Nzambe bazongela vraiment Nzambe nenga zolo bana 2 Chroniques 7:14 ce qui libotanaye tant ba libotanaye na ba serviteur au batana kata sacerdoce na ba autorité na peuple mobimba bazongela Nzambe et Nzamba au monde sama
Donc, Moko na biso isenga vraiment kozongela Nzambe comme il faut. Merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà, Bonzambe, na Bonzambe, Lola. Et nous sommes arrivés à la fin, bien aimé. Bon, Loba rapidement parce que nous sommes à la TV. Oui, dans la Baksa, pour tant que dans mon acquis et l'okwana na mama vision ana, dans mon c'est comme si Nazaki n'était na service à soutenir maman na mission go. Maman Zaki sur place à ça là-bas, tout ma délivrance et moi j'étais là pour chercher ces âmes là perdues. Et puis n'a compris bato bazo kunda na kuna na mukili bakufite. Ba capturer l'esprit na bazo kunda bango mais kuna bazana vivant après 2 ou 3 mois 2 semaines ba recouvre après. Hein, c'est ce qui est dans mon avis ce soir. Merci beaucoup. C'est la fin de notre émission. Bonzambe na Bonzambe. Le Simana to ya kolobaki nzamba boto koye wa ina manson azo sera biso mama sasi kimbango. Le maman ya soka ma peuple de bazola na biso. Vous avez que 1 minute maman. Le basuke zali toyoka penza nzambi pour mboka na biso tout d'abord. Les mboka basakoli. Nzambe akotinda message la moto akotinda la message mais toujours en pour to comme on a plan ya Nzambe na ba penser en Nzambe ce qui te yoka ka message en Nzambe te to tourner quand en rond mbula na mbula parce que toujours quand Nzambe te il faut to yoka Nzambe. Merci. Voilà to za bolango toujours le toujours na pete nyoso ya mutu ya kana ko bakisaka yango wana surtout basala Nzambe ba pasteur na l'église et tout soutenir tout tient en beaucoup likolo pour na ba maladie ezoye ya mabe o ni ko buma lisusu ke to ko tuzana nguya bibelobi apesi zo fungula to ya okanga na se kanga mi na likolo donc ce que tuzana ba fungula wana to zo kanga wana se na likolo pe ya ko kanga ce que to fungula ba fungula likolo. Merci beaucoup. Merci Rambédier. Merci Nabino Stobolanda Biso. Numéro ya maman yango na kin beaucoup kotuna en contact. Tozana na kin Chasawa avant qu'il y ait un poto. Merci Nabino Sto. Na Jonathan Mukwaya Oyo Azaki Sima ya caméra Bonzambe na Bonzambe. Laisse-moi vous dire que Lola est au Futabiso. Voilà, bien aimé dans les seigneurs, tu as un message, et pas maman, tu n'es pas dans un avertissement. Donc, dans la Bible, que personne n'est le maître de son souffle de vie pour pouvoir les retenir le jour du malheur. Et comme il y a bien aimé dans les seigneurs, maman, comme il y a déjà avertissement, que tu n'es pas dans un vie, tout est vanité de vanité. Après, vie Oyo, il y a une autre vie. Maintenant, la question, est-ce que tu es en train de faire ce que l'Éternel attend de toi de faire ici sur la terre? Merci beaucoup maman. Merci beaucoup. Amen. Dans ma 50 ans. Amen.